Bandeko mbote na bino ezamba liboso na banza depuis na koti na kati ya bitumba oyo na kati ya komba oyo na sala video nominative toloba, c'est-à-dire que ezamba liboso na vanda na zwa nanga na salela mutu vidéo bino mo boyebi na kati ya komba oyo makambo ezebele entre biso na biso pe ba patriote résistant tango mosusu boyokani ezalaka te, tango mosusu pe ba faute ezalaka, tango mosusu pe makambo ebele ba erreur ezalaka. Mais nam nazwa vraiment tenté na vanda na salela moto vidéo ni pour na ko répondre na ba détracteur na ngai français koute bongi ba détracteur na ngai, ni pour na ko répondre na bato oyo ba finga ngai matin midi pourquoi na Facebook na sala moté na sala ba analyse na ngai boyebi so naza likamba koloba na publier na page na ngai to débattre oya kozala d'accord malamu o pa kozala d'accord te apesi ba argument na e o pe azanga éducation aye pona kofinga na bloquer na supprimer na leki na ngai na sala rande ngwana nan bomona te na sala vidéo na lobela mutu moko en particulier na lobelaka banguna ya Congo banguna ya RDC nan nazwa tenter na sala vidéo pona lobela mutu ton ndeko oyo tozalaki kokanisa ke azalaki na biso elongo na kati ya bitumba. Lelo vidéo oyo nasaleli yango bokechu premier ya wayambo soki ya yambo soki nasaleli yango bokechu oyo bobandeki komona ye na ngai na ba odombo na bandeko ebele na kati ya komba tobandeki kosangana kosala ba réunion kosala ba marche kosala ba vidéo pour na dénoncer soi-disant pour na ye régime oyo ezoboma bandeko na biso. Nasaleli vidéo pour na bokechu na groupe na ye soki peuple muziki parce que cause à la peuple mokonzité, je ne reconnais aucune souveraineté à ce groupe et je ne pense pas que le peuple congolais peut se reconnaître dans ce groupe. Bokechu na batunaye lelo to moni bango bayambi muzito o moko kaka bokechu oya mesana kofinga oya silisa ba terminologie nyonso ya mafingalogie oya silisa dictionnaire ya mafinga de A jusqu'à Z kaka muzito o bokechu abandaki kosalela ba vidéo na ba Francis Kalombo na ba Mende na ba te belé ya gouvernement soi-disant ya RDC gouvernement oyo ye azalaki ko reconnaître te oyo abandé ko traiter de tous les noms d'oiseaux existants, de tous les noms de poissons existants. Bokechu, spécialiste en mafingalogie, qui fait des vidéos du début jusqu'à la fin pour insulter. Bokechu, oyo ngai yu mutu mosi na swanela na tembe oyo ba finganga kutu pona bokechu pona zo kote la soi-disant bokechu parce que na bandai ko estimer que bokechu aza patriote, que bokechu aza parmi moko na biso mais nazalaki na kati ya kobunga mutu oyo ayebaka motema ya mutu eza kaka nzambe ye moko. Lelo nasali vidéo oyo na dégoût na posa kosanza na ba fatigue na nga bomoni tozalaki nazalaki éprouvé dernièrement tozwi ba matanga moko successif to panzi sous matanga kaka lobby naza fatigué mais na lobby non natala ba buzo bebele ya bokechu na loba eloko te natala aka na misu natali omona na leki na nga na partage akutu sous ba vidéo na ye na mi on nga été
parce que namona nanga sens na yango te mais lelo namoni vraiment ke boke tu alekisi ndelo soki bino mibali bozo koka ko lobela ete soki bino mibali bozo koka ko recadrer ete na buzoba oyo azosala na soni oyo azosala na kati ya combat na biso. En tout cas nga lelo na décidé que boke tu alekisi trop c'est trop tokoki kotika ete a salir combat na biso tokoki kotika ete a bebisa ba bénéfice ya combat na biso tokoki kotika ete aya ko bebisa idéologie ya résistance parce que lelo soki ye na batu na ye ya peuple soki muziki bakomi ba politicien soi-disant na ebite soki na ba bagage ni yango pe lelo bako diriger Congo ango bazo sala combat na bango non pour na peuple balongo la pe kombo ya peuple wana mokonzi bachande mabumu mikonzi po bozo bunda nde pona mabumu na bino bozo bunda te pona peuple congolais bozo bunda pona libération ya Congo te bozo bunda nde pona mabumu na bino bokechu soko lembi papa pardon zongela na wata miziki ko zongela mbunda zonga na swede hein papa ponga na zomona neti na kanisa iko zala ki patriote que tozo bunde la cause moko mais nazo mona neti yo kota na okomba na kat na ndenga lo yenge ce qui peut pona ko prouver baninga na mususu ba musicien au profiter peut-être na embargo oyo biso ba patriote résistant hein mi beko ekoyeki ke musique rebeta la source na potote au kanisa peut-être que ba otikela yo autoroute hein voie libre voie royale pour yo peut-être banda ko beta ba concert awa na cadre ya résistance mais tu te trompes Bokechu. Lelo na ndimi kuteke soke batike lui ata Bercy, ata Zénith, au ton di sata, salwa na ta na katikati. Tu n'es même pas obligé de te bloquer, pour mutu moko ya na ye ko yo musique na yote. Bokechu. Tala. Tout ça en apoto papa. Ba formation pesali. Hein? Soko moni ke na ebité aux autres s'ennuyer, ça la ta formation, kota ta cours de langue, na ebité quelque chose qui pourrait t'édifier, quelque chose qui pourrait t'élever, qui pourrait t'apporter un plus dans la vie. Limbi sangai, français kotanga tellement na mutu nazolo bano na français, peut-être makamususu, oroyo kangaite. Bande ko na fingite. Na fingi mutu te na lobi peut-être que français, eza synonyme soki ya mayele, po nazolo bana bino na lingala. Po batu mususu pe baloba na lingala, mais tozo sentir que bon moto na kati na bango ezate. Bongo ezate. Boigne ezate, mayele ezate. Et Bokechu en fait partie. Bokechu oza déception moko na monate na vinanga. Soki bo lembi na bino combat botika combat tranquille. Muzito o wapi o yo bino lelo bolobi ke boche balle à terre, hein, boche na se, bo doser pour na muzito. Est-ce qu'il y a des exceptions dans la résistance? Na lobi hein, bango ba chaki balle à terre ba doser ki pona Armand Tungulu. Yo zalanga na maman Filote na Belgique kuna. Est-ce que le gouvernement wana mukolo moko ba chaba la terre ba réfléchissa ba doza pona Armand Tungulu ba doza pona Chebea po bino bo ke no loba na biso ke bo doze pona muzito parce que bozo luka ba solution pona ko libérer mboka bo libérer mboka na muzito o ayiba na gouvernement atala te muzito o batanga mwasi na ina ba millions de dollars en liquide na aéroport. Muzito o alobaki ke Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila depuis il y a un pouvoir en 10 ans a multiplié par 15 ba richesse ya Congo. Na banza Muzito alinga ko lobaki Kanambe a multiplié par 15 ba assassinat, a multiplié par 15 ba enlèvement, a multiplié par 15 ba arrestation arbitraire, a multiplié par 15 corruption, a multiplié par 15 pillage ya Congo. Hein? A multiplié par 15 pasi ya peuple congolais. Muzito wana nde bino bo yambi bo monye lengi bo yamba po bo loba biso ba fian ke bozo luka ba solution pona ko bongisa Congo na batu oyo ba boma Congo batu oyo ba sali ke Kanambe ti lelo za na kati ya bokonzi. Mais mitu na bino zo sala bien te. Mitu na bino zo sala bien te. Boke tu n'appelles sur devoir. O pesa nga réponse. Na français que tout est dans le pote, que tout est dans le mémoire, musique te papa. Personne n'a la réponse intellectuelle. Ah, yo comme politicien. Personne n'a réponse, bah argument sans kofinga. Poto yebio. Nga côté kuna na ko lando na côté kuna te po o battre na yo ngai. Wala ku na ndimi ko gagner na yo ngai. Côté ma finga Bokechu, ah te o gagner ngai. Mais yaka ndi na analyse.
expliquer biso comment Moutouneti Mouzito Lelo a connu qu'on redresser Congo alors qu'il a participé au pillage du Congo. Alors qu'il a participé au fait que Kanambe Lelo a Zanakata Bokonzi. Alors qu'il a participé à la déchéance du peuple congolais. Boketu. Mouzito a dit quoi pour na charnier à Maluku? Mouzito alobaki nini tangu babenga nangi bande kona biso na Braza. Mouzito alobaki nini tangu babomaki Armand Tungulu, tangu babomaki Floribert Chebea, tangu baboma babunja Congo. Mouzito alobaki nini? Mouzito alobaki nini pona bato bazo boma na beni Boketu. Boketu boni osakana na bato boy. Boni komona bato neti bana na yo, hein? Ozomona bato neti chance neti soki bana na yo na kati ya ndako. Non, tout ça bana na yo te. Et puis, que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Mais quelle est cette dame qui est derrière Boketu? Hein, Maman Didi? Maman Nangaï, Nabingayo maman. Ou quoi conseiller mobile na ote? Ya solo. Comment qu'on retire mobile à ça bouzo, baboya perdre bénéfice, na crédibilité, ni en sort. Ya bitumba, oh, soit disant ya sala kitilelo. Bozo kan saba na binote. Boketu a ça la soni, m'a dit yo sambelaka. Osa, femme de prière. Une femme doit être sage. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Donc, la femme sage, conseiller mobile na yo. Cause la fanatique ya mobilité na niveau que otika ya sala babuzoba a lali na butu a lamuki ameli ba jipiler na ye ale ba spireng atonisi mabumu na fufu ale yewana leki na vidéo po aya kote ya soki nini aya ko loba soki nini na peuple congolais. Mama Didier za pe soni na yo. Eza pe soni po na ba na yo. Conseiller mobile na yo akosuka mabe. Lokoso et memaka na lilita. Trahison et memaka na lilita. Bota la malu malu. Boketu keba. Keba na lokoso na yo. Et ko mema na kufa. Ngana zo yebisa keba na lokoso na yo Boketu. Boketu on ne trahit pas le Congo. On ne trahit pas le Congo. Et oh yo zo sala. Ozo trahir idéologie à combat. Oza pe na kati ya combat. Ngana ko longolo na kati ya combat parce que ngate na mema na kati ya combat. Ngana za préfère discipline te pona longola bat na kati ya combat. Nazo loba na onde tika buzo bana yo. Et puis tika ko associer combo ya ba combattant na kati ya buzo bana yo Boketu. Toza bana na yo te. Sala keba. Sala keba. On ne trahit pas le Congo et on ne défie pas tout un peuple. Oh, ils habitent ya ba milimo. Il y a plusieurs millions de morts. Oh, yo baneko bele la mutumo ikeba Boketuke. Ba esprit, ya ba Armand Tungulu wana ya ba Floribert Chebea ou bien ya papa Simon Kimbangu. Oh, yo bele la kana ba ya ko peso ba frappe te. Ko sakana na makile ya ba 8 millions de morts te Boketuke. Keba na yo. Keba. Ngai na peso avertissement en tant que patriote, en tant que moisi, en tant que ndeko. Parce que malgré tout, tikali kaka ndeko na biso. Parce que balobi qui aime bien châtie bien. Bazo reprocher aux zonga na nzela Boketu. Koko sa alibo mate. Na ebite soki ba vidéo o bo salaka na ba YouTube soki nini et na ebite soki pesa yo soki mutu et comme susu munene x3. Donc Boketu zonga mutu. Zonga mutu papa. Doser. Doser na ba collaborer mais doser buzoba papa doser na lobby pe na ici. Merci na bino ne boyo kingai bozala vraiment na kati to continuer résistance na bisoba o ba lembi ba monike tant na bango koki que le koso leki boke na malembe la kinganga tikuna ba pesa bino soki ba salaire ya trahison na bino botika biso kimia na kati combat la biso to continuer combat la biso pour la libération ya peuple na biso et pour mettre fin à la domination étrangère de notre pays. Nous nous battrons jusqu'au bout. Biso to ko trahir te o ya lembi alumba akende atika biso botika biso ba vidéo na bino ya buzoba na oyo bozo la sa peuple congolais pongi oyo bozo yoksa biso son to lingi ngo susute botika komala malembe Boketu zongela swede abuo pia. Merci na bino bandeko na souhaiter bino et dimanche et l'amour bozala na kimia nzambe pe asa na bino abatela bino na bota na bino mobimba ingeta.